Ah Maman n'avait oublié de. T'es dans tout dans nani. Faire école à tilapia. Oh, donc tilapia aux faire école. Na malu vongade. Ye malu vongade. Katai malu vonga katai. Mais malu vongade azali. Malu vonga est pas azali. Mais kasi ezali ya na ye mutu na batambola na ye tilapia azali. Pour le banana, complètement ma solo, ça était un matin. Nous avons vu que mon va Viona, je suis à un sentiment. Après ça, la gauche sera la droite. Baké balai. Kakipa kokolo.com toujours il a fallu bétail. Na mwana na ngaba makambo mais fali o asali libanda donc il sait sauter bumbote selemba ute kitambote ville place tozate mais après c'est déjà ba 4 ans c'est papa ni ako pesa mwana na ndinga mabete ba musicien ngone na websa ozo lo ba bango kuna ba sepela ki fête ba zu ba 4 ko faut ça Fredi ndinga lo ba ki na bien yoka na pisa yoka na ebi la marka uzaza tika Fredi na makambo tika yaza ne mutakule tika Fredi za mutakule Fredi za ba couleur pardon na si ça mais c'est bon aza mutabakule yaza mutakule nini ka to yoka marka uzaza Fredi aza mutabakule Fredi za Fally Ipupa a posté qui est au Prince Babia qui veut saluer posté est-ce que ça a posté que après ma coco ya Vodacom azoé aya Fally akipakate kakipa kokolo mwana nzambe ta baka mwana nzambe petela Fally mabe oh bala ina projet déjà otina mwana mikili na kala mama na yeba le costo mama na ye na biliali après comme on est comme ça bon obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec Given bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata maboko les grand menuisier bah invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Très heureuse pour moi, la diva Centrale Bamana de vous retrouver dans notre chaîne Congo Essengo officiel plus télévision. Donc bienvenue. Merci na baignos aussi pour s'abonner qui peut oh non pour s'abonner t'es vraiment to sengi bino pour s'abonner parce que commentaire na bino donc suggestion na bino critique na bino et ça la biso vraiment qui toko makasi. Aujourd'hui je suis avec Kovo Star. Kovo Star lui il est l'ami de Fally Ipupa donc avec lui on va parler de Fally Ipupa et on va parler aussi de l'actualité bien sûr. Là je dis un grand merci à mon boss Clovis Fimpa, pourquoi pas Mama Doris Fimpa, notre mamie. Je dis un grand merci à Yannick Bongondo 4 fois mon bali. Là je dis un grand merci à Bienvenue Mangwata Montemaya Annie Sabaote Mama na Blansing. Pourquoi pas Dadie Mondo Kolo Yoji, Motema Karine Bamana, ma grande sœur chérie. Là, j'ai dit un grand merci à Ingénieur Rodrigue Mwanza. Ingénieur Rodrigue Mwanza, j'ai dit un grand merci à vous. Pourquoi pas à Francis MKD. Diki Bamana TGV. Kovo Star, bonjour. Bonjour, la grande dame, autrement dit, na benga mbishi de la presse, benga Bamana. Voilà. La diva, please, tokos. Toujours, il a fallu bétail. Bon, il va tourner à Fally Ipupa. Netika na film na yo mère na bisayo na mwana ngaba makambo mais Fally o asali libanda donc il sait sauter bumbote selemba ute kitambote ville place tozate mais poto
plein à craquer et puis en plus ndolo senti jobité ndela komo yemba na ba bloquer on bimika siko ko bloquer kuna ko pesa te mama na bana aluga ngoma kuna lwanda ko pesa te Aurélie mindene bazo yemba bazo ko na so blague te na zo ebisa yo netika na film bon muta bongo merci Seigneur pour la ndenge na nzela na ngai otidela ngata mona ya Faustin Pupa o mobali kata mibali elle m'a 3 fois hasala papa na Marco 6 maman na Monikel papa na Monikel motema na ketchup Kovo Star mais bat bazo le baké non tournons en des simba te ba concert ils ont raté bato bazate ba plein ils ont salamate ba mona omoni ba vungisa bazaka toujours bon movungisi soka linga créer likambo impo aluka ba net ka net est-ce que pela net na minute na temps ya tolo ba pour la sentiment te nazo gagner bang nazo beta koleka na gagner bang na malibanda c'est Fally Ipupa soko zo boya mo etali bino est-ce que yebi ke Koffi Olomide yende azali mokonzi ya ba musicien na RDC ils solo na bien ve bisona ve takinga na bi Koffi Olomide le grand mopao asan aza mokonzi ya ba musicien na RDC bongo nyoka longo kati ba vejo sa baza ba vejo sa baza nyoka longo sa vie ve na biso papa ba shula ipe je sala pas ça evoloka sa vie oza mokonzi bana nde aza mokonzi ya latino mokonzi ya quartier latin de soko lobi bongo na comprendre baby ala mokonzi ya solo bien za le kuta suni to yeba kaka même je Pichu Masia et je n'ai Pichu Masia mamuna lo basiko zo bango même buya mare petola mboka shiko chamala Eric Bonne Mobali même j'en cité là papa wa Zolanzimbu aza mokonzi ya solo te nazo ebisa yoke na latino poto zana ba vejos bazali nyoka longa azali aza vie okena na za ikote akasoka luketo te makino ya kuna okoyeba opon tuna mamona zo ebisa même jina kwata maja hospital yo liseke jina kwata maja mobala mama na sinzongale obosali bango jamais na bosa moi te jina kwata maja camarade ya Kofosta camarade Papi Benzoy toujours MK Kizinga obosali MK Kizinga tuna bango hospital na yebi yango tenga na biso jo saka zanano nyoka longa zanano de la forêt pas zanano président JP pena pas zanano koto kuna pe to JP nani waze ko pas zanano oso comprendre to tala pe koto kuna pe to tala kuna bwe fe na biso yolo pe azanano ka via yolo bosa via yolo kayota ganya bango da na tongote evoloko lai azanano tuna bana yo Koffi Olomide a pesi ba musicien na ba prime est-ce que Fally Ipupa pesi ba musicien na ba prime biso ka kipa kokolo litutu.com yo so sali makambo mambwengi na yo biso za ba est-ce que Fally Ipupa pesi ba musicien na yo ou pas makambo zo ba na ko beto ma solo zo bete ngate na kombona ko neti moni ba viona zo aza muta ba sentiment apesa na gauche sur na droite ba ke ba la ko fa ba bien te un petit point T. VCG. Aza mystique. Oui, il y a plus de football, il y a plus de après. Wana bakosa le cas. Wana bakosa le cas dans un salon. Et je te dis la vérité. Oh, tu n'as pas Chabel de Bruxelles. À hospital. Maître Chabel de Bruxelles, vous salue. Tu n'as yé. Le café l'abso Johnny qu'on déma salade. Aza bichanga chanda. Achanda vous fait l'abso Johnny qu'on fasse. Bongo yé bongo. Et tala. Monde zana viala mutaba sentiment viala za mutaba sentiment ba sentiment na iso repeti ba kipi na ya papa so ko ba sentiment si la da on ba prime ngo yo zelo remona mambeko le kakuna ye biete kakipa kokolo litutu.com toujours ya Fally betaille toi tina koloba toto les 29 kaka nde makambo les 29 nde kaka makambo les 29 octobre tokoya na le 29 wana bana ngo trésor bakalo malembe Kovo Star tozali awa apesa te Fally Ipupa apesa mais nazo ebisa yo na ebisi yo kaka na ebisi yo bana ngo général Christian Mbiala
na expliquer yo makamuna bana yo fallait ça mystique fallait ça après si déjà ba 4 ans ba mystique est-ce papa ni akopesa mwana na ndinga mabete ba mystique ngo ne na webisa yo ozoloba bango kuna ba sepela ki feti ba zu ba 4 ko fosta za yango ba zu ba 4 pour yo ba ke fallait ça mystique kaki paka kokolo tout comme muta na cop na ye so ki viera mbape si ba mbwengi .com donc biso tali kaki paka kokolo total biso likamuni je comprends biso tola makambu na biso to sala donc aux autres on préparer quand les 29 octobre boyandu les bique Maroc déjà va se préparer qui fan l'équipe Maroc Sarah Yoa Lili Nona Pati Samaton Eliane Matingu Baba Warrior n'a fait qui présent yé Moubiala et Vic flic bazo s'organiser baïa tala tolu kaka nde makambo ya bongo toya na 29 fois c'est le scrum na fali ko Pati Samaton Lidi Nona moni makambo lobaki nanga na comprendre ngo pour comprendre ngo Sarah Yoa na yebisi bino ke makambo lo bango yango moni mo sa mbishila po na soko abenga yeyo ta bango tu nanga siko na répondre ni wana semba poko maluvu nga azali na maluvu nga de ye maluvu nga de kata maluvu nga katai mais maluvu nga de azali maluvu nga pas azali mais kasi ezali na ye mutu ne batambola kana ye tilapia azali tilapia azali je comprends. Tilapia. Il a quoi puis ça y est quand tous kende on comprend que tilapia azali. Maluvu anga ona tikaye. Omoni bablo musu sala o semba.com. Me makolo kolembate ya yo moko ba mikumba na yo. Otika Nyonga Thompson. Kevin Nyonga Thompson atika kuna na mbinza. Nyonga Thompson na fufu tika ya madesu ozakolia chaque tongo. Soko ye fond de la fali ndire mwana ndire yana makosi sa liboso. Obosa nyango papa. Tika biloko na merci tika ke ex ya parti na chopo. Donc na comprendre siko bilo ngo. Moni maluvu ngade azasemba.com. kidiaba.com. Comprendre madiata.com. Katai bana kauka katai oh maluvanga obenga maluvanga zande c'est le mais ye wana bazade maluvanga de za ye ni wana lubaka maluvanga ye wana bon endenan ye tilapiat azo luka ba problème na place ba kamboisate wala lukata watu na ye kasi tila tilapia kasi na tilapia kasi ya munga miyebi ke ngai tilapia place yebi place zali yebi ke ngai tilapia donc yendenga zawana tilapia yebike to ganya kai malinga ba problème donc il faut pas abimisi science fiction en même temps tant qu'à faire moi ya mboka faire rigolo abimisi ma liberté allié pe aye moi abimisi science fiction mais que guerre ngo ils ont continué kaka to ils ont ndenge ni on a mtolobi est-ce que garçon a fallu aussi une décision garçon andinga zawa nabite biso to bisana ba programme fala bisa album na programme abisa ba bege rumba la rumba biso bisa bo chala rumba onde ni ke ko bimara to bimisi kaka tangu yo lali ozoro na faire rigola donc on va faire rigola bimisi et pas bimisi faire rigola je dis des nuances mystère lova ma on avait okité tena to na nani faire rigola na yebi tilapia oh donc tilapia ozobenga faire rigola na kasozo sanga na yebi na yebi muto tangela ngate na yebi garçon ko boyaka wenge comme na Hervé mona boma place ba liara biboite na yebi garçon na te ngala zo explique comment on est allé donc faire rigola na yebi ayo ebi mystère lova Kanda sala umsana ngitoko makasi yebi faire ya le kika bosse ya kotumba bulembi na oyemba kasi po biso to biso na bosse donc faire rigola te la tunyo ka ya le kika bosse po ka bosse bulembi pasali ana terrain ana studio amisa plana ye siko ka bosse ndele ki faire rigola mais kasi yango na sorte po biso to la makambo te ya kosamba susu fali ye wala sani makambo ze monani toi suna mutu te o kokera wa diversité à part ba ve na biso ba nde ba beta ba mfuma na bango nde ba beta nde fallait pas olanda ligne ba vie na biso donc biso toi suna mutu te na sima kuna donc oya ko mais nous expliquons vérité
mais c'est vérité bambala tona ye awa na yaka te pona lo mangamba lokuta pour lokuta na munoko ça mabe même bible zo lo bango ala kila mabe muta otamba na lokuta faut que le makambo est clair. Je te dis la vérité. Maintenant, si on kata malouvo, on a kata. Tous les royaumes mobilisés le 29 octobre, il a fallu bêter. Na Kamano, na martyr. Le 29 octobre, tous les royaumes. Ba royaume, nous sommes Mwanda. Ba royaume, na biki na Maroc, déjà na Maroc. Ba royaume, déjà. Le 29 octobre, mobilisé. Nous sommes déjà dans Mario, Eliane Martin Moudon, avec président Yémoubia là dans Bawario, on a donc Tara Polo Bawario à Ngaye. Eh, Yesui. Dans mon guerre, il y a Wenge musique à 4x4 on a fallu pour la monnaie silé parce que normalement on a pas mikolo tendenge zaki koto kuna na Wenge ba otanga fali koto obino bozo tanga Wenge musique à 4x4 na monika hein. Mais quand les expliquer makambo pour comprendre ngo ezala makambo ta ko loba te so na biso makambo tam bu ya mayola le pétrole mboka à comprendre qu'il faut ça de bani makambo na biso siko réponse ça même si au chamala ko comprendre ngane soni Eric Bwene Mobali j'assistais la Wazola Nzimbu papa bio na Belgique au ça même maître Chabet de Bruxelles Mbala Annette même apôtre toujours Isa Ovang Mobala maman Honorine maman pasteur toujours moi dans Zambie tous en Kambouté nazo biso mille fois congolais nyonso Orlanda e karabinaka Congo Esengo TV tous en problème mon côté na ba yaya ya Wenge fali aza fali lelo pour azaki respect azo respecter toujours les grands Wenge tous en problème ngote tous en problème ngote et puis en plus na Pierre Vanel na zaki na musique ya Wenge musique à maison mère na sima commune na kermesse vraiment ça va ça qui wana na kota la bango vous comprenez pour moi que oui tous en ilo comme côté na ba Wenge wana baza ba vie et puis fala la ndaka ba line fala la ba line ka ba vie de ba sale makam vous comprenez ba makam te ko ya ko loba te fali boye te fala la makam te pas mana vous comprenez on nous explique clair même LCD médaille d'or même Stéphane Monument Didier à quoi ça n'a pas Paris bazo eba ke ko ça do bani mais ce que ton baba sous matin ko bimo non fala lobby non pour comprendre ngo pour comprendre ngo moni mokili Congo na biso ezaka toujours ka pona kotala mabe ya mutu mon bola muninga sala siko ba lo ba ko te pona fali ba carton salia ba lo ba ko te pona vieux mystique les autres comme na pointe au tala le 29 octobre na biso ndenge ça de ko baluka pour ndenga par rapport à image batum sozo lo ba pona sentiment pour ko lo babuye mais ça passe mingi sozo comme on na monto mo ka telemi avant ko lo ba n'importe quoi na ko ma fali na minute pour fala zo kakipa ko ko lo tout comme biso doit stratégie na biso ton a posate ya kolonga na yebo yeba mana moni mutu wana bo tete tozana idéologie na biso moko ezakaka le 29 octobre nde makambo tous les royaumes mobilisés. Voilà, parlons de stade de martyr donc le 29 octobre déjà fali poupa à kobeta ya stade de martyr est-ce que plein ezali Kovo Star la diva please les vrais la bisba les vrais la diva toujours mwana mwendo toujours nazo biso le mot pour comprendre ngo okoyaka komona loba ça salarié tout na loba na tamso comprendre que était nazo kotela ka fali mais okomona et puis c'est la première fois na kati ya Congo ndi na baki événement ezaki mokol 2022 le 29 octobre ndi makambo yango nazo expliquer yo lelo baya bakomona tala ba wayo ya Maroc bazo benga nga pampa Sarah Yoa Lydia Nona Pati Samaton Eliane Martin ba wayo avec président Yémoubia ba sangani ba général Christian Moubiala kuta bike a rocha makambo liseke kwata maja ena base na biso monso oka base wala base actualité yawe la zawana petit chikota zana fimbo 4 na 6 zawana
ba petit tout bazana ba petit mafijo bazo s'organiser ba sala makaba banderole ba matia ba le 29 en plein zate et dit na mona ependenge o batne bazo bandenge pour répondre qui Marc Aouz nenga loba ki Marc Aouz Freddy nenga loba ki répondre qui yoka na pisa yoka na ebi la Marc Aouz aza tika Freddy na makambo tika yaza ne muta couleur tika Freddy aza muta couleur Freddy aza ba couleur ça pardon na si ça mais c'est bon aza muta ba couleur yaza muta couleur nini ka to comme Marc Aouz Freddy aza muta ba couleur Freddy aza muta ba couleur Freddy aza muta ba couleur Papa Gondo aza muta couleur so il est pas bête na studio te muta bête la ki na studio eza on me laisse expliquer muta Olivier répétition biso to mona wa mona répéter na studio te Timangalo Olivier Timangalo muta ko bête pla wana na zo bisa solo to ba mama sentiment te to na ye na ende vérité na ye ende vérité donc Marc yungo ba ke Marc Aouz na Freddy comme na ye Freddy comme la Marc na na biso to ye comme na ye Freddy munoko solo ndenge na bi bongo juste la vérité kasi botolo bani munoko solo to ye bi bongo o sait qui yo liala lo ba bon carte poto carte kata maluvonga kata papa tous les royaumes partout vous allez mobiliser kakipa kokolo de tout point comme vous avez toujours l'idéologie. Il y a patron na bino nenge artiste mino alingaka toza na posa kaka to ça le loko moko boye batba comprendre que oui c'est ça la bonne musique et là il fallait non aussi qu'on a musique et maloko moko boye ya le baté papa oui maketo ma réponse à paix bon vieux bon pas oui ma vie beaucoup alors bango fallait ça y ça fallait papa oui maloba kango et là quand on peut toujours veut beaucoup pour la mal matonge mango koto na papa si vous répondez qui bongo répondre bongo siko na yo moko en tant que Kovo Star ami a fallu pourquoi si est-ce que ozomona ke plein zali mais ngala zo bisayo bokoya bokomona événement ni eloko ni osala makuna ha bamala okoya komona okoya Pichuma c'est ingénieur Pichuma akoya hormona pour le ko lo ça te soto lobi kakipa ka kokolo tout pas homme intelligent homme intelligent toujours na stratégie na ye ya zaraso koti ebimi na poko on a biso wa bina fini le mablo par rapport à image on ça pour comprendre ngo biso to un système nga biso ka kakipa kokolo li kakipa kokolo toujours ya fali bétail kakipa kokolo li tout.com tout ça quand idéologie kaka ya fali bétail les 29 octobre ou arrivons à toujours carabou à l'attaque au yena kosa les câbles à l'attaque vous comprenez ou arrivons à toujours bon de makamuse za bakamoko lobate tout ça peut na pousser toya to ba lobeta faire chaque soki bo soki teto les 29 kalamingeta bientôt là vous comprenez dans un expliquer mon campo comprendre makamuse za ba sentiment na ye kaka boy na ye ba manana ndolo ba sentiment na lo ba yo ya clair. Merci beaucoup Kovo Star là, vous constatez que nous sommes avec Kovo Star là. Je dis un grand merci à Junior Moboulakani, pourquoi pas à ingénieur Rodrigue Mwanda, belle huile naturelle. Je dis un grand merci à Pitien Mukulaya Ngamwa Mkela Bangengenae, pourquoi pas à Fiston Manissa grand garçon. Vous savez dans Mukanya. J'ai dit un grand merci aussi à Fiston Makola, donc surtout Bozolanda biso vraiment Kovo Star. Oui maman. Tozaka na le 29 wana. Est-ce que eko Simba moni bamana. Oui, Kovo Star. Nazo pour comprendre na été surtout no to ke bien. Le bana mo petit na mo dile manzaka. Babilo mo seza mangamba ko lobate. Ko yandule le 29. Réellement celui qui fait rigoler moi mboka a arrivé na Kinshasa le même cas le 29 fois na bino obeta concert tant oyoka ki on ça ki ndenge mais nazo comprendre hotel o yebisanga na kombo nani kombo ay nani ozo tangelanga fait rigoler nazo yebate nani Mystère Lovalo ngana yebaka faire rigoler te na yebaka Hervé Gola donc faire rigolo ebi na yebi eti oyebaka na yebaka bon so oyebaka lelo sikoyo akotaka na misu na ngai lelo sikoyo akomi masanga janji ko lomba te faire gola yo yebaka Hervé mais comme na bango ya mboka eza gola bango tu baza ba ba futela koto bakala aye wenge ba yo ba matisie
Na et puis Jean-Luc Kolomba kula beko ça passa pichu ki fire staff nanga tout kokobona ngalu Taizo likombe bomoni mamuto zo sur na bino bablo ngota ka jango yo wana bimi yango na bisa bomoni bablo nsi yango bolo bake ote mwana wenge yango bomona kete le vrai mwana wenge mwana ntuka wenge osoko pan na façon na expliquer ko ko ntuka wenge le vrai mwana ntuka wenge ndena mais côté na zo expliquer po yo lobi na ngate na bite ndete walo bai balbite le vrai mwana ntuka wenge ba petanga ezaki ezawata osoko pan ezawata wata baloba ke ya mwana tsuka wenge za wata ya maison mère yoka na mais wenge 4 fois non oui galoba ki on normal président oui galoba ki on héritier à kenda place mon côté à devia au caisse mon côté abani na wenge ti akomo kolisa bord na ye na wenge donc les vraiment na wenge yo longwa ki oye latino d'autant que ndaki latino ko luka vite c'est comme on imbao au moins il passe l'équipe. Et alors, vous avez mon wengete, mon wenga diaka. Et alors, il fallait aller à l'ino, mon wenge. Aller à l'ino, tina suka. Vous comprenez? Tout ça, ma camouflé pour le sentiment. Vous avez n'était sûr que bien. Mon minute on a bisayo, tout ça a toujours une mobilisation sur le 29 octobre. Président Yaous, Trésor Bakalos, Bakalakalas, Nena Bara Bakalo, Kalos, Bazaka toujours une mobilisation pour nos fan club, tous les fan clubs, il y a Matete, il y a Kingasani, oh il y a Massina, oh il y a Lemba. Moto, tous les fan clubs, tous les warriors, toujours mobilisés pour nous le nabiso le 29 octobre. Tous ça na posa kakande, tout senti kaka. Angana yotango ya na ingénieur Pichu tango ya atali ka wiki oui. Pichu ma tango ya ko atali ka oui te. En tout cas ko fosta na plateau na biso alobaki makambo yo ezanise. Awa to lobaka vérité. Comment Fally Ipupa a posté qui au Prince Babia que je salue. Posté est-ce qu'il y a un posté qui après ma concours il y a Vodacom azoé aya ko Fally akipakate kakipa kokolo mwana nzambe ta baka mwana nzambe betela Fally maboko akipaka makamba batute kakipa kokolo tutu.com mwana biso ya défait masa na biso défait babia non pas là il y a un projet déjà au tina mwana mikiliba na kala mama na yebam le coso maman nae na bilialia.com ya on est comme ça bon fallait na muto pour la tina mon na poto ya poto mon na masana est-ce que l'on a empêché et le côté soka sisi makam na soka ye papa ninga ya zalo ko ba makosisi ya ba makosisi pour na fallait ma botanga makambo wana nous sommes arrivés presque à la fin tant au monde qui Miko Obenga artiste Denis Lessi abimisi afro pétage je l'absent pétage. Ah, porte de toi, ils avant on l'a pris. Habite la coca, à toi et bobina, à toi la coca. Carabou. Hey, ta vie à la mystique. Il parle de la aigle. Donc il faut, bon, ma faut aigle là. Abéli à mon temps, ma cam. C'est ça là pas ça, non. Il y a des nids à Luki Makamba, en tout cas, il y a des nids aux autres Makambo. Habite la politique pétasse. À quelle église qu'on a pétard? Aïe, tout ça, moi là. Quel nom le coloca? Aïe. Yaya, vous l'avez. Les 29 octobre, ne Makambo. Tout ça, on a posé à Boya. Oh, onzadi.com na lingi yote osemba.com to lingi yote to yebi ke do yo no bisenga senga ono bilialia bisenga senga na badira bono mela poto ba seka to na mabunde zo vimbo lo kwa tomati ya mbume pola na samba yo tu promets ça te yo ke no futa nyonga madeso tika kuna na mbinza place to ba répéter madeso ba na Thompson ko na zati le akufate aluka kayo na mema kolo mema bikuma na yo to boya kozwa tout ça problème na hotel mutaleke na makambu en tout cas to yebi ko kuma luka vi pour les sabana o comme o kozalo pango no mokoni po biso ta problème na hotel di ke go dikuta luka kayo yemo ko kono ki mutaleka so en tout cas ma ça na comprendre mambo lo ba jouer na faisait une raison mettre ma sécurité. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je ne sais pas, moi, cette question à battre parce que nous sommes déjà là. Merci beaucoup. Nous sommes déjà signalés, nous avons déjà. Par rapport à l'image, nous sommes mobilisés les 29 octobre. Muto alinga bonne musique, muto alinga Fally Ipupa de Cap la merveille. Mouvement oya par pas les 10, to rozala anakin, bolanda kande bo consommer. Tous les membres Warion, chaque dimanche chez Nana Boduka na 15h boya net dimanche
pour la stratégie pour na ba vice-président ngaba vice-président ya Masina vice-président na président na bino boya ba stratégie ya koyeba ba quartier na bino koyebisa bango avec président Yaous avec Trésor Bakalos donc bon na makambo c'est normal donc mouvement le 10 octobre mouvement zalia eza makamba ko sakalate o bo mona na stade. C'est la première fois na kati ya Congo mais kakipa kokolotutu.com na pesika mbote na ngai na bosani pete Clara de Bruxelles motema makasi Claude na bosani pete na pesi Julie appela moi s'appelle ça mon bunda ONG qui tokos na ndenga par rapport à image obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine badi ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Maître Machuda Lengone, Nakata Paris. Maître Chabet de Bruxelles, Motema Net. Apporte Jojo Isa Ofango. Nabosa nete ba Warion. Oyangola. Nabosa nete. Tokosiama. Na ngulenga papa. Nabosa nete Olga Ngoma, Motema. Merci beaucoup. Ngoma, famille Ngoma. Nabosa nete famille Nanga, famille Masuta. Na pesimbote, famille Kabouiko. Nabosa nete. Na pesimbote. Na ba Warion ya Maroc. Sarah Yoa. Lydia Nona. Pati Samaton, Eliane Matingu, et puis Yemoko, l'international Nabango, Pire Yaya, Yoga Pire Yaya. Merci beaucoup, Kovostar. Nous sommes. Fali bétail. Et puis nous surtout vraiment toujours il fallait bétail. Et puis nous surtout bolandagi vraiment biso donc dès quand le barabo commenter, beau liker, beau s'abonner et au ça la biso vraiment qui to comme casse. Là je dis un grand merci à bienvenue Mangwata, monter Maya, Anissa Baote, maman na Blessing. Pourquoi pas Maman Doris Fimpa. Maman Doris Fimpa, je dis un grand merci à vous maman. Je dis un grand merci à Ridi Bonteke. Homme géant, pourquoi pas Pitou Mansia, l'homme intelligent. Donc, nous surtout vraiment Bolandi Bisso, gros bisous et bye. Dem da Mukanya, Bosani Dem da Mukanya.